Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. C'est avec regret que je viens d'apprendre la mort de notre jeune frère Gigola. Au nom de la famille de Wenge Musica Maison Mère, étant qu'il est né de la famille, je passe mes condoléances à toute la famille et à mon frère intime Feregola. Et à son âme, Gigola, la piste. Oh, oh, oh. Aïe, aïe, Gigola, que ton âme repose en paix. Aïe, aïe, Gigola, que ton âme repose en paix. Sawa mosika beti lokola kake na matoi kokasa maliwana ya Gigola isali pasi na mitema ya ba melomane isabande kona eba midisa peta kolela na mosika Gigola kei nzamba batela sika yoke yote mana kimia pasi na mitema etikali bisa kwa ba musicien. J'irai cette fonda kolela yo ambulance dinero a kolela gi akime solo kobeta salela gi me condoléances na famille j'étais mobimba tozala bino de cœur lakime wata to kolela elisa wata a kolela Latime wata tulelina musika sawa musika mawa Ishi Gigola Tuzala kama la mwe papa tufandaka na yo Tukenda ba Moscou Turiskaki be mingi Zambe ya bana biso tokufate tosuka izasa Tukenda ba Angola Gigola Luanga mambu mame Ekima kisoto kele mwana kuna sulwe Gigola yolelisi besi mwana Gigola yolelisi Kongo mobiba Ezala mokano ya nzambe Ezala mokano ya nzambe ya moto mokilide yoyo Luanga mambu mame Kima kisoto kele mwana kuna nazui mwa temps ya koyeba mwa losambo na koyeba ko na chikipe oyebi tongo na otanga na basalongo nga Frida Rose tokola no ensemble sinon beta ba musique na bandal na ki mwa petit trop toi ipe na yo vous avez na AJOT oui c'est ça bon ezalaka peut-être manque ya conseil bon nakoloba trop pona baninga na ko juger bango te mais quand ça doit soit zongisa bien ça na famille na ye il faut pas lier pas milaper ba famille pe ba sepela on sanga musala ça ba kri na ye là wana pas mama wana kala te bilo artiste bilo kala ne to ra leloti na moni pe Bercy mo na zoera ba rep on dirait pe ba msou les autres na rotanga ba kombote mais on a Bercy pas ngazo ba on to azongiti parce que on pas ali ba on to donc si tu pas zongi oui mais on a retourné ce ko balongwelaga nini pour yo za patience so sali 15 ans na orchestre balongwela ni bon peut-être na éviter quoi te conseil lo mo te moni mais il faut que ça ba un conseil ba la ta esprit à patience te ba misi ba za ba tetu il faut qu'on se parle gars conseil c'est trop dur quoi voilà et simbaga donc ils sont embêtés la CTA qui est en double zénith. Ah bon? Ouais. Double zénith déjà. En avril, oh, donc deux fois. Deux fois. Double zénith. Double zénith, samedi, dimanche. Bien signé à Cheka. Deux fois. Bayoka Bangomba Bilengi, Bayoka Monam, Bayoka Biloka Rossignol, Milotika Nama. Milotika Nama.
donc on mystique quoi, donc tous ensemble quoi. Oh, ça fait un bail pe bazobino na spectacle en Europe. Moi kala, obi ça la bien pena que ba fanatique tout a fait rigolo là. Va se retrouver dans une. Nous sommes en Europe dernièrement en 2009 2018 tout en Europe. Concert à Bateau Betaras. Bien sûr, tout en Europe, mais la coulisse. Mais ce qu'on est autre chose bête ça que le quoi masolandu les zongi. Ça est coupé Venabiso Nyosh. Avec bête le 29 na Belgique. Oui, et ça bon faut qu'on ait ma opportunité à battre pour n'a pas quoi avancer. C'est pas mauvais. C'est bien. Donc mouvement tic c'est retiré ba mars pour mati déjà. Ouais, déjà avril déjà tous en Belgique. Donc on a 21 donc bébé toyam. Ogolo bani pour na ba fanatique tout ya faire rigolo là au bazan à niveau Schengen. Nene bisa ba onke ba vie tout baza na ba oncle na ba papa ba meka ko bondela mwa muke ba combattant pour na ko batika biso sa coupe na biso c'est tout. Voilà. Parce que babo ya bobeta concert point. Tenga na yebi tenga azale ki. Yo amis. Foyeba. Pourquoi babo ya bino bobeta concert na Europe? Peut-être pour ma politique, maintenant la politicien est maintenant patriote. Na mona mboka maintenant politicien te. Na ko avancer te bambia mususu bazali kolo baza mieux placé pour na koloba makambo wana ngana koloba ngo penate. Te mo pesa moi idée pour na politique Kabila de alongwa to koma na fefachi. Ba pesa ba idée trop est-ce que nga pena ba kondima ngo? Oh mais moi na mukia beta mbonda ba kolo pe ba bina. Jésus Christ ya ko ba ndima te ke bona nzambe. Mais za la ka bongo ba msuba oyo quand même mais à part ça. Voilà elo na ina loba isa boye. Ce qui te retale mboka na biso et kotambola te. Dans un chacun de nous, il faut muta travailler à Salasko qui amatisa mboka na ye. Et puis en plus ba vie bela artiste boto finga artiste na TV. Bolinga ko diminara bande ko na bino te defa ba Camerounais ba paya c'est pas bien. Tout ça uni ata to reçoana ka biso na biso mais na ba écoute na ninga ba payate ce n'est pas bien voilà. Ouais merci beaucoup na bo tiko landa maloba gigola mais na ndenge na bino mo ya mouvement bosi bo soigner na ba combattant pour na des zéniths wana biso na problème te na poto na ndenge ya faire rigolo Shetan déjà ça planifié na ba combattant pour na ndule pour ba combattant so ba oga mission dernier mérite chaka ndule ba combattant ba loba ke beta te ya fali yango zo pesa nanu milinga bamsu bandimi bamsu babo ya cheta déjà a soigné des terrain papa Hervé Gola a soigné des terrain pour na des zéniths to changer de régime to entend Fachi le vieux béton donc nabi ke vieux wana aza président de la République masa pire vieux na ngai abana ko yakin to kutana na ye tanga na ML ne mono ya bleboy ayaka to kutana na babo vent to zagana ye moi 2 fois moi 3 fois to zagana na Belgique pe na mona na grâce ya vie na ngai de Busamba bien sûr bango tout baza bana père il faut pas tant mutasali ka moka bia cha mboka na kimia ba patriote bo bebisa tona posa to reconstruire pays biso tout ba patriote to bon samboka batika musique esonga soki likama okondane ba musicien ko ya et ata après balobata après pona ngana ko lobaka yango. Ouais merci beaucoup Die Fwamba Alanda biso na bosanité to bolas Ibrahim DG à graphique pour Alanda biso mais premier soin na moto c'est la tiba JR Kindoki on a single Nikologa biloga sika Kilelo yo ouais Kilelo yo Blaise Créateur à Boaki Danger Chapia Boaki Nishiren DJ 13 à Boaki donc ezaka moi escalier toché pour tous entre le four et le moulin si deux belé rep belé trop de fatigue main tellement boulot moi qu'on se plaindre il faut travailler toujours donc tout ça va bon mais ero ka c'est jeune bino kala les gars na internet ça le ba sous ma bé à combat faire rigolo et ça la onde bon Italien parce que le bien fait n'était jamais oublié. Ouais, ben, nakolo bateka na basket à solo, une mama mai, boni wana baza mikili bando sekaka,
et comme ils sont nous l'été donc mututu azana pasi à matamon niveau mon beau mais les bfn était jamais oublié au prix de salaire bolamu abo salaire makomo be ngana chombo azonga chombo za téléphone madame kili ba comprendre bon aben azonga mais soit parce que mo benga soit azonga oui soit azonga na voilà mais bah du tout bah oh bah l'on va pas faire rigoler non tout le monde a tellement rotabé ça sali succès hein pour bah l'on va finir à acheter et pour ngani na za nema ngane mukolo makambo nema pour échapper à Kenda et le roté échapper à Kenda mikili abenga après ça sala makambo na échapper longa mouvement a finga président a Kenda kazaki na ba sauter na le roi de sauter maître le roi de sauter arnaqué pas Kenda mais tout le monde a payé rien batu su na bi bangote faut mener be échapper boyo tengana kombo na nzitati ndeko nanga muyombe donc échapper so rolonga boye yamba ino spacha échapper à Kenda asala makambo na azana mikili so lobita musuba ndule zongi boye échapper kozonga mouvement aza en bon uniforme asa ilo mote ko voyager za mabete biso ce que ça awa tamsunga na obeta pe ba tour à mikili mais so na kei mo trumo otika na kata mouvement yana ndimi en faire na souffrir na kata mouvement na bosser na persévérer mais plus tard récompense na ngo ya kaka c'est ça le mote mais retour à Kunzardo et déranger baninga animateur te po bango dia bazoyi ba place hier o yesu concurrence c'est ça loyal so déranger c'est que ça jaloux yo luko boka makasi na de junior warisho ndenga sarabongo luko boka makasi po o se remarque Blaise Créateur c'est un animateur titulaire Ritinzel Queen Mad ngabe Queen Mad la reine d'Angleterre bon Kunzardo tanga yaki pe azape na biloko na tikati faut boka rango eza mabete bon fidélité na musique ezaka penate bon ko chiche pe mutu pesa pe mabete totika totala lobby ndinga venir lobby pesa so suite na voilà ouais merci beaucoup on est allé Gigola to betane ma solo ya premier soin data ya premier soin na biso ba niveau ba vocal na saliona kindoki uchepe chant deux fois te na ngo lobela nze moinde parce que nina sa ba tout surprise ba erreur na saki liboso na rectifier voilà ça va tout surprise donc deux fois te so sorti na sorti album eza après double zénith na album ebima donc to keti ba juillet te avril mai na ba anniversaire na nga déjà album ebima bon album à acheter Black Box déjà c'est bientôt déjà le 3 mars tout zongo déjà bon générique na au c'est la première soin de la Black Box c'est ça single il y a premier soin mais ça na kata premier soin to boyka ilo pocha mon escalier c'est comme ça parce que bon na ya cheta na disque ya mouvement ya nani ya liboso il y a Black Box de ya liboso pour dire ba featuring na ba maître Gims ndoi na ngai so il de likolo cheta pe likolo mais ça dégâts mais les Galactiques sont les plus grands chanteurs ya mboka oyo mutalege na oyemba ti donc faut y mettre Gims pour mettre Gims ça le quoi Johnny Hallyday na minito de ba Europe mobimba il faut quoi mettre c'est normal mon abata au sala boulot na bien chachita quoi ça le quoi là champion d'Afrique des Caraïbes mais champion d'Afrique mais champion d'Europe na musique urbaine voilà donc souvent sangadi bangode bana mboka moko ba sala lokumu ya mboka ema voilà soit à part Gims ba featuring muso makasi bon nako étaler ba secret belete te opesa ba to lengi avant goûter moi ba tu ba yeba featuring Nicki Minaj ba Rihanna ba zali ba iloko belé zalika voilà mais to fula no mwana mboka na biso mo mettre Gims nan voilà mais tout le bouquet na ba likolo bon les pas de mutakena na biso likolo biso na singa ya to benda biso les arabes bongo danger ni kaboroni na l'imperatoria mikono benga intergalactique des fois kasi galaxie te ba planète des beleti intergalactique ça veut dire quoi besoin de communication na ba planète mususu na ba habitat mususu quoi ngane te to moment mususu ba comment on est comme ça nga mabena na éviter ce bozongo wapi ba kombo wana bon
ezaka ke so za bon comprendre comprendre ce que total la premier soin na black box ni est dominé bon baza bango so bazaka roi bana to sali donc papa boti mwana moko premier soin asali ye moko biso to sali premier soin sali na biso bana na ye black box asali ye moko to sali ba cœur de ça bango so bazaka bana baleki donc to peut savoir chance nyoso robeta. Ouais, merci beaucoup, mais ma préparation double zénith au bandit déjà. Bien sûr, toujours bosser à mort. Spectacle, pour un spectacle. Il y a des gars. Mikolo Guy digital, on va shit, donc laisse tomber. Ouais. Bah, c'est toujours béba, donc laisse tomber. Parce que le bandit pour la bonne amie qui est pour aussi ses missions. Bon, on a le bakara que ceux qui grand frère n'a pas fallu pour pas au bêta, batika ya bêta naé. Après c'était concert naé, c'est une très bonne chose. Parce que délégation même ba mission on a baza pe na ba famille. Baza pe na bandeko, faut balia pe na sima na bango, baza pe batu. Batika ya bêta naé. Les panneaux circulent encore. Donc Vena biso Nyosh, président Nyokalongo a déjà Babé tapé le 28 et le 29 Babeta et puis en plus donc il faut que ça moi soit visa papa chéri palanga ke mikilo ndira box ki wa muke te a box a été salle wana ngobe déjà muke ya na niveau na été ya on va changer qui oui wana aza l'homme qui a mis l'eau dans coco donc na niveau na ye faut pas changer ba ça salle mo munene pona c'est le leader de leur leader quoi donc il faut comprendre kaka donc bon Maram Logo ils ont moins bien boyé et traversé Caraboyé et ça a bien pour la culture nabiso et avancer. Je pense que et comment on s'alanga moins souci bon vendre boyé banzi ma vie m'a dit deux bêta sauter bon moi tu vas tout voilà bah il faut rien voilà donc c'est pas bien binonde ba kolo musique a fait biso peso ke na mboka na bango una musique na bango bêta raté biso ne mte bêta una ba taxi OK Kenya bo mona mo dans taxi mo boy chauffeur mais on va bêta ntsema fait madilu aibi été auto na madilu il va bien parce oh fia kufa de akala aibi na été voilà et ngola que ça tout ça ba icône batu moi menene na kati ba simbi musique Afrique ça na mboka na biso biso moko to tsika ki mutema mabe to ça lokola ata 12 commandements to ko respecter mais des commandements linga nzambe na mutema no mobimba linga prochain ayo ndongo milingaka mais apparemment yo ozo sola bien pona ba ndegono mso ba musicien mais ndegono Mark House azo pesa ba ndegwana mso chance ba betate Mark House damba za nyama zamba wana za us to tinde na kata zamba po apanza kama makambu donc toza mutula bande na ye quoi donc voilà ouais moi ba dédicace aussi Mark House za fie na ngai za fie na nga amane olekisa nga na ba émission to bana mouvement sika za ipe bongo te ya cheta mtabongisi za mabete donc ça kaka bien aza soldat na kata mouvement batabongo fo bazala c'est important oui de tous donc dédicace dans Chibogu na Lyon napesi mes condoléances kaka awa na micro libre et pas ya chemima